Ndeko Kabuya ndeko nanga Monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo bakisela echikata bombe aliko kamata Congo, diplomatie ya Congo lokola lisano ya bana mike aliko mona Congo lokola mboka ya Cap Vert, même Cap Vert, ils ont la capoté. Même à Gabon, bah les organisé malgré ba coup d'état na bango. Ndeko nanga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akamati atandi diplomatie ya Congo lokola etoko na matanga. Le Congo, s'il vous plaît, c'est un pays respectueux. Il y a un pays à l'okumu, pays à honneur. Mais monsieur Félix Antoine Tshilombo Chikata Bombe akamati abandi kokende ko bondela relation pote ya komina suka. Tshisekedi alobaki na biso boy. Kagame akokoma Fazer. Ah on a s'intéresse. Akokoma Fazer na ba suite ya ba bombo ya ko beta parti ya Goma, akotelegide ekota na Rwanda, Kagame akokoma Fazer. Alobi ki a la moindre escarmouche akosangisa Assemblée nationale na Sénat va déclarer guerre contre Rwanda, chose qui n'est pas faite jusqu'à aujourd'hui. Alors bien émission le sous que ceux qui va prédécesseur nanga basakana kina Kagame le loboye bakoye ba Kagame koyo kanga inazali fachi béton ayeko baksali susu ke yena Kagame bakokutana na Rwanda bakokutana na paradis. Tu trouves que Luanda ezali paradis te. Kagame appelle lobi que Luanda eza paradis te, na kokuta na yo te. Et comme il roi lisano ya ba musicien. Ba ko swana pendant que bande ko na biso bazali ko kufa. Pendant que ba déplacer de guerre bazangi ata mbuma lisango to ya loso ya kolia esika bakimi. Bango ba komi ko sala masano na Tshisekedi ya koloba na biso makambo wana. E ningi koloba nini? Kagame alobi na Tshisekedi soki oza mobala tembe diplomatie na koya lisusu te. Déclarer guerre to bunda na yo. Et ali rapport de force au Kagame a s'imposé contre Tshisekedi. On entend. Ce n'est pas comme Patrick Mouyaya a copié la politique ya Lambert Mende a comme a la télévision alors bana buzoba musuto zo kana biso wana et ça la malamu tela matoi. Oh non, ils allaient réussir la diplomatie il y a Congo parce que Félix Saché a mis diplomatie rwandaise. Non, Rwanda a humilié Congo pour Rwanda a été Tshisekedi a tumbi carburant ya mboka te na Rwanda pour que ne recoute na bango rendez-vous manqué. Et puis suite à rendez-vous manqué na bolingo ezakani. So si moi si to kuta na lelo a été bien ezakani. Choc wana ebi yango eloko basali Tshisekedi yango wana. Donc c'est-à-dire ensuite déception na part ya partenaire na ye ya moto oyo agangaka awa na stade de martyr yo nani obo ya Kagame. Ndeko nanga yali pasi. Donc tomoni Tshisekedi na Joao Lorenzo bali kolekisa ba Congolais tango pote bakabela camarade na bango Kagame mabele ya mboka
soi-disant diplomatie. On attend de l'UDPS et de M. Tshisekedi, lui qui se dit garant de la nation, au moment où il a changé la constitution, il a dit que Moutaro Simba Azali Sibolite. Moutaro Simba Azali, Tozali Pe, Toluyo Kaye, garant de la nation, a déclaré guerre contre Rwanda. Parce que tout le monde qui a bungi mokolo président Lobaka. Président à mois de décembre Lobaka le 30 ou le 31, s'il faut. Soit le 30, mais ça j'ai diffusé le 31. Soit le 31, s'il avait beaucoup de choses à faire. Mais tu sais que derrière le 11, oh, le 11, le 11, tu sais que derrière Goloba, sous vertige, il y a hyperkit à Martin Fayoulou. Oh, il y a eu une diplomatie extérieure Libanda. Tu sais que habité, n'a pas fait loba. Mais malheureusement, lobi loba. Tu sais qu'il fait la confusion. Il fait l'amalgame. Il veut faire le jeu des mots dans un pays francophone comme le Congo. Abananabiso, tantôt changement. Abaloli, tantôt révision. Abaloli, tantôt réforme. Monsieur Tshisekedi, ayeba keba Congolais batanga malamo. Et il y a un moment côté français, Oyo et ko échapper peuple congolais, parce que les Congolais sont des intellectuels. C'est le Mayende. Niveau de titre n'est pas clarifié, il pose problème. Notre constitution ne prévoit ni changement, ni réforme. La constitution prévoit ce qu'on appelle la révision. Et puis constitution et lobby, tango nini bako réviser 219. Na tango abitumba te, na tango ya état de siège te, na tango yo parlement ils ont se réunir librement te, na tango yo présidence de la République en intérim te, batango nyonso constitution pesi biso. Et puis conseil bi nini toko simba. Conseil bi bo simba na bino biloko nyonso. Mais bon kamatate ko simba article 220. C'est-à-dire le nombre de mandats du président de la République. Les membres des mandats du président de la République, Yami Balé, le pluralisme politique et syndical. Yami Sato, conseiller Téléméli, mode à suffrage universel et élection. Yami Ney, forme républicaine de l'État. Bakoki ko changer en wata mokolo morote. Tu sais quel lokola boy réforme lokola ndekone bemba conseiller réforme pardon révision yé na réforme. Mais tu sais que derrière ba moto ali bosso, il faut foutre Minerval na Martin Fayoulou. Parce qu'on comprend que tu sais que derrière l'exception tangu pamba. Tu Fayoulou soki a lobby, il faut ça la bané na bané pour tu sais que derrière rebondir na makambo Fayoulou lobaki. Fayoulou en 2018 tango bayibi pouvoir alobi na bango banso alobi te totala makambo akoyiba pouvoir te na bolingo ya Congo to mettre en place plan de sortie à crise pour que tout ça la réforme institutionnelle veut dire CENI réforme CENI armée la police ba réforme approfondie Tshisekedi aboyango mais les lobos liboso ya congrès le 11 parce qu'il y a beaucoup date à lobby il faut à ça la réforme il y a constitution parce que na moni le roi Tshisekedi a roloba deux fois à lobby le 11 faut le bali sous le 30 à perte de vitesse donc ndeko azo comprendre les soins de Martin Fayoulou te toye fallait ebisi cohésion nationale. Il faut que Sangisa, les Congolais soient autour d'une table. Même à Tati Sekeli, ceux qui a bicolié, Batalicie, Azongi Nanzela Semba, Ayanzela les Congolais, tout le cohésion nationale au Kende Bongo. Il y a quand c'est le Fayoulou Mouta Sengi et cohésion nationale. Fayoulou Senga Tshisekedi cohésion nationale. Fayoulou le peuple congolais. Et à la constitution, la proposition des patriotes
ezali pe moko article na kati ya constitution. C'est quand on dit que non, balingi bakamata Fayulu asengi ye cohésion à répondre Fayulu. Makambo Fayulu alobaki. Et ali makambo le président de la République moto alobaka yango. Président de la République est considéré comme le symbole de l'unité nationale. Mais le Kola Tshisekedi azalaka président au peuple aponaka te. Il s'est transformé en conflictuel, en séparateur, en diviseur. Alingi ba Congolais ba kabwana po cop na ye à côté Kamboka et le cas na cadre ya référendum. À côté ba Congolais na kati ya shida na cop wana ba Congolais ko ba yibili kambwana te ba yaka na référendum pour lobi soki to déclarer yango Tshisekedi alobake ce n'est pas moi, le peuple ont décidé. Marché na yo ozwaki na 2018, nous le savons très bien. Yango wana bandeko nanga Fayulu alobi cohésion nationale Tshisekedi aboyi. Mais nayoki na alobi bien akobenga ba force politique basangana bacha idée pour na koluka ndenge nini ko renforcer ba institution na biso, la réforme institutionnelle déjà pour na koluka ndenge nini ko simba ko bongisa constitution. Tshisekedi alaxi sou biso ke vraiment toza douteuse na kelas na ye. D'abord, le Congo est un pays de l'Afrique centrale. Tshisekedi, selon la géographie, n'est to tanga pesa bongo. Mais Tshisekedi akamati Congo, amemi yango en Afrique de l'Est. Ça dit kelas simuke. Oko yeba te ke Congo ezali pays Afrique centrale. Oko ne rekonsa na kati ya mboka oyo balobaka munoko moko. Et puis bana morphologie moko, bali bato oyo babundisaka Congo. Balula matière ya Congo. Dekonanga. Ezali matata. Tshisekedi ayeko mema biso lisusu. Alobi na biso boye. Aye pona changement. Mais jusque là, tu as dit que changement eko sala matena kati ya Congo. A quel sumo sika? Alobi na biso boye. Justice na ye ezalaki malade. Bango moko babimisi ba kuluna. Et les détenus, sans être jugés, Moutamba babimisi bango libanda. Baye libanda, étant donné que babongisi ba condition de vie, bato wana o balulaki lichette pona mpasi, bazukuti su pasi koleka, bakamati su machette bazonga machette. Na yoka Moutamba zolo bakia ko boma ba kuluna. Oko boma ba kuluna. CPRK et l'axi nini tango bino bokoti baona kati ya CPRK eloko nini oyo boyebikaki bango o ba reproduire te na kati ya société. C'est que vous n'avez rien fait. Vous avez arrêté les gens pour arrêter. Les lobo bokomolanda bango bandako opération ndobo, c'est-à-dire il faut que boma kuluna lokola totelemelaka bila na IDPS ezali contre le droit de l'homme. La vie de l'homme est sacrée. Bango bazongisela ngo susu. Ce n'est pas normal. Donc, ba bêtise nyonso. Oto boyaka na tango ya Kabila, nzoka Tshisekedi alulaka yango. To boyaka ko changer constitution, Tshisekedi alinga changer yango lisusu. Azonga bêtise wana. To boyaka makambo ko boma batu contre droit de l'homme, Tshisekedi alinga boma batu. Likolo ya makambo wana. To monaka pasi na mboka, Tshisekedi abaksi pasi koleka. Embouteillage koleka. Na lobi boye na monsieur Jean-Pierre Bemba. Soki oyebi fonction na yo te. Ba démissionnaka. Ba salaka ngo na sentiment te parce que je suis Igwe. Na nani moto nazaka na succès na 2006. Ba salaka loko yo yebi. Ba mesure ozali kozwa ezali ba mesure mabe. Mabe koleka. Jean-Pierre Bemba kosi biso 60 avions. Soki na 1 mois, soki na 3 mois. Tous comme déjà 1 mois. 60 avions, et ça va. Olobi na biso lisusu nini. Oh non. Ogotongi sarai. Bobuki bandako abatu, bobuki batukuna mabende za lisusu. Poto mbule beti. Eloko ezate. Jean-Pierre Bemba olobi na biso embouteillage même na France, ba pays entier ezalaka. Papa, est-ce qu'il y a un embouteillage? Il y a France.
okolongo na yebi que na période d'hiver embouteillage ezolaka. Mais embouteillage ya France ezali te lokola oya biso ekoma chronique mikolo nyonso embouteillage congolais akoma kobela pota libumu mikolo nyonso lokola punition kotambola mikolo nyonso makolo transport ekoma pasi awa ekomi moto nyonso akotia transport na prix oyo alingi. Où est Jean-Pierre Bemba? Après l'objet de candidat président de la République. Pour ça la nini. La poste ministérielle mibale, aux autres ça va limite na yo. Ministère de la Défense au kokite. Ministère des Transports aux autres pété sur le terrain. Donc Tika Biso Bemba. Kende rovana na répondre à moni boloko. Et soit qui o makasi yango commission ofinga kanaba mumpe. Ofinga na batata obiso to pesa ya molimo makamba molimo ko sa aventure te. Ya molimo ezali ya molimo, ya kaisala ezali ya kaisala. Soki to koswana na politique to swana, mais makambo oyo ya kofinga batata ya milimo. Bato yo to bunana bango pendant que yo lia cop na Kabila ozwi mbongo, osalisi des autres ba iko Tanzanie bakufi. Simanango oya kozonga lokola yo Salvateur boloko ya CPI était yo malamu te tomoni qu'il faut zonga lisusu. Il faut zonga parce que même rééducation na esala malamu te. Yango tolobi boye na ba Congo mani nyonso au lieu de changer la constitution, nous devons chercher à changer des mauvais dirigeants dans ce pays. Bato nyonso baliko sala mabe a commencer par Chilombo. Te kitana bato nyonso assez parce que le peuple est souverain. C'est l'article 5 de la Constitution, l'article 64. Nous demandons, nous les Congolais, tous les Congolais, de mettre hors état de nuire toute personne ou a confisqué Mboka en otage. Tokobimana balabala, oegoya, eya.